discussion, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu, et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a le lot. Tokozaka na sujet moko. Tokolobela. Nengi FCC, donc ceux qui PPRD, ba médiocre, wana ba komiko welela. Présidence ya Sénat. Peuple congolais na lingi ko yebisa bino parce que peuple congolais a commis kozwa politique neti match à football neti soki combat à boxe mais politique eza politique parce que polémique est enflaquée
na ba réseaux sociaux parce que réseaux sociaux pour na congolais et comme place ya ko sakana OK réseaux sociaux za outil moko oyo et sale makana ba ekolo mususu na ndenga malamu fuite bandoko bimawa batu bakomaki koloba ke Kanambe abengisi batu na ye na réunion na Kingakati parce que annoncé bango ke akozala président ya Sénat. Mais non, mais peuple congolais habite ceux qui bino ceux qui bozo avancer ba makambo boye bozali ko se rendre compte makambo zoloba Kanamba lekisa 18 ans na mboka na biso wana na ba médiocre nyoso asala le côté quand koko le 20 ans bazanga mai bazo sepela mai ekoti on dirait bana mike on dirait village moko boye mais na Kisasa et puis bino bozo ko se permettre boloba muta ndenge wana akoma président Sénat bobi ke lelo ceux qui président de la République azui mbeba président Sénat muta remplacer. Polémique, c'est polémique. Et les cas qui étaient Kala, au Kanambe Moutarokoma, Premier ministre. Mais le peuple congolais n'a évité ce qui bozali ko se rendre compte na makambo oyo bolobaka. Mutuana tokoyi ko tanga ka kombo na ye na makambo na biso susute. Mutuana il faut to bossa na ye na makambo na biso. Tokoma ko pesa ya importance na makambo moko oyo kutu akoyi ko za na katite. Lelo sikoyo. Yo Kanambe soki ozali penza ke yo mto dirijaka mboka yo mobali yo soda tchali baya kende ko tchaku tulibaya te kende na Sénat comme président Sénat n'expliquer bino ke Kanambe koko comme président ya Sénat te constitution na biso el koki ko sala mandengo wana te za insalamable yazali à titre honorifique sénateur à vie akoki ko koma président sénateur congolais comment to koma buzo babo to koma ko sala analyse te congolais to koma koloba makamsusu donc neti peuple moko ya buzo ba oke batoma yele baza na mboka wana donc peuple congolais ya mayele akoma komikomisa zoba ye moko lelo sikoyo bozali komona ke mbutu ekoti bango moko batu ba médiocre ya FCC ya ba PPRD wana bakomi ko welela Tambwe Mwamba na Bayati guerre ekoti entre bango na bango médiocre pe amende neta yoka na rata profiter pe aloba makambu donc sikoyo Kanambe a proposé Tambwe Mwamba akende akoma président Sénat mais Bayati alingi yango te Bayati alubi ye mutaza candidat ye na makambo na bango FCC ye mutaza na bato belé donc ye mutakozala président Sénat. Donc, bon, que bakomi bango na bango ko welela soki ndenge nini. Mais de toute façon, nga na zoeb sabino bato FCC. Bozo welela na bino pamba. Parce que kalate, boko za na bino déboulonné. Donc, boko ya kokota ba place wana, boko kota na bino boko umelate, boko za déboulonné. Parce que, moi, siko to sa les ate, parce que, ba loi oyo, Martin Fayulu a voté qui tango zaki na parlement, ya moute tindi, ba élection oyo salama ya ba sénateur ya ba gouverneur et salama la ba marque mais kalate ba ko déboulonnage bango nyo surtout so ko pikola bango to ko pikola bango mais siko peuple congolais bomoni Kanambe na zo sabinu une fois de plus Kanambe akoki ko zwa titre moko to be poste moko te na mboka na biso. Donc médiocre honnêti o ya bebisaki donc porte-parole à gouvernement menda lobi ke kuneza la discipline pas na bango ya ba médiocre FCC lokola donc Kanambe poni Tambwe Mwamba donc Bayati azana likambo ko lobate na kanisi bozo mona na bekri déclaration menda sali et puis siko na relaxa bino boyoka batu ya Bayati bango moko penza baye ba telemeli donc bango boni entre bango na bango baye bani entre ba médiocre baye bani Bayati ayebi kazali na puissance parce que azana bato ebele boyoka bato Bayati bango moko déclaration basali contre candidature ya Tambwe Mwamba. Déclaration de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques élargies aux sénateurs, députés nationaux et députés provinciaux du regroupement politique AFDC et alliés. Réunis ce mardi 2 juillet 2019 à l'hôtel Meriba à Kinshasa, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques élargie aux sénateurs, députés nationaux et députés provinciaux du regroupement politique AFDC et alliés a examiné la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. À l'issue de cette réunion, le regroupement politique AFDC et alliés fait la déclaration suivante. 1. L'AFDC et alliés réaffirme et réitère
sa loyauté à l'autorité morale, son Excellence Monsieur Kabila Kabange Joseph, ainsi que son appartenance et son attachement au Front commun pour le Congo, FCC en sigle. 2. AFDC alliés salue la mise en place des institutions nationales, notamment le bureau de l'Assemblée nationale, la nomination du Premier ministre, son Excellence M. Ilunkamba Sylvestre, l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, ainsi que la mise en place des assemblées provinciales. 3. L'AFDC allié reconduit à la présente occasion les termes de son mémorandum du 3 avril 2019 adressé à l'autorité morale du FCC en ce qui concerne la demande du regroupement politique AFDC allié pour l'occupation du poste du président du Sénat. En conséquence, la conférence des présidents investit ce jour le président et autorité morale du regroupement AFDC allié, le sénateur, professeur, docteur Modeste Bahati Lukwebo, en qualité de candidat au poste du président du Sénat pour l'intérêt du FCC. 4. L'AFDC est allié dans le cadre du partage des responsabilités au sein du gouvernement en formation, dans les entreprises du portefeuille de l'État, dans la diplomatie et à la CENI, sollicite la prise en compte de son poids politique et ce, sans préjudice du principe de la solidarité au sein du FCC. 5. L'AFDC et alliés appellent la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État à la diligence nécessaire pour clore les dossiers du contentieux électoral en cours. Bino moko boitolanda donc bakomi ko boma na bango parce que baza ba soifé ya pouvoir donc basala 18 ans basala ilo côté mais ce qui opportunité kaka e monani bo tande bakomi ko welela mais nazoye sabino ezala bayati ezala tambo e mwamba ezala na mukonji na bino kanambe boko umela kate boko sala déboulonner kanamba ko zama solo na mbunchu pe na dikosi wana penza boye baka bo yebaka e ko sala mandengo wana. Mais vous avez battu basala 18 ans. Donc il ba kekuna ba Martin Fayulu ba ko voter ba loi moko o ezangatina donc batwana tozo mona na kana bango boko mona gouvernement o ezobima donc 80% ezala batwasika. Batwa kala na boko mona bango te. Ba communauté ba Robert wa e ko yaka lisusu te donc tozala ki na bango na le akanambe toko zala kana bango lisusu te. Proposition ya kanambe ezali ke Tambwe Mwamba président du Sénat, vice-président du Sénat Obé Minaku. Batu wana mibale baza déjà frappé na communauté internationale baza batu ya problème baza na interdiction déjà ya ko voyager ya makamba miyibi ya mbongo ozomona ke Sénat wana e ozalaka local Sénat wana jamais ekoki ko yamba ba français ba witi ou bien ba américain ba yeba ya wana parce que batu wana mibale baza déjà batu moko na communauté internationale bazali déjà frappé na mesure moko ke ya batu ya miyibi batu oyo babebisa mboka donc Sénat ndenge wana ekoki ko salamate donc ozomona donc président Tambwe Mama vice-président Obé Minaku donc eza Sénat moko ekozala kaka local et puis ekosalamaka ndenge wana te donc de toute façon bakozala déboulonner kalate donc makambu ekozonga en ordre ba élection makambu tout batu wana tout ba médiocre bakozala déboulonner surtout tangu mukonji na bango kanamba kozama solo na mbunchu bango tu bakotika la bana etike bana mawa bako pakata mbangu donc toza kutu na besoin na bango te donc toujours présent bobi que présent siko yé na ba présent tout Afrique na ba monde présent oyo aza vraiment na actualité donc soli kambo salami yé bato bazo yamba ene sengo bazo lingo amona ke ezali preuve moko ya démocratie donc ezali président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc lelo tozali koloba ezali jeudi tozo tourner mission jeudi donc président de la République akendaki na congrès extraordinaire ya Union africaine donc ezali kuna donc président na biso akei kuna pona ko représenter kaka mboka
boyebi ke dans 2 ans ye akokoma pe président ya Union africaine ndengi esalamaka donc ndenge elobamaki donc tant azwaki pouvoir esalamaki ndenge na programme ezali ndenge wana donc bozali komona ke mboka na biso ezana elan moko ya sika présent sika makamuto ya sika batu tout bazali ko envier biso bongo biso to vandaka to bulaka masolo ya kanambe médiocre na batu na ye donc azwa apesa présidence ya Sénat na tambo mamba vice-présidence na obeminaku batu moko déjà bazali fiché na ndenge mabe na mukili mobimba bayebi bango bakoki jamais ko bima libanda batu andeko so baye akobima ku libanda te parce que ba yamba été en tant que président Sénat ou en tant que vice-président Sénat donc wana ezali ki lelo to fallait to beta c'était na makambwana donc batu wana bakomi ko wela botala kaka batu wana bazali na souci à ma peuple congolais neti président na biso azali nango parce que président na biso pour travailler bien akoki ko travailler na batu ndenge wana tezali incompatible yo no zomona ke tanga bimisi premier ministre abimisi mutu moko bakoki ko solola ata bakozwa mibeko bazala donc ezali coalition mibeko zo wite pas président na biso donc me batu wana to tanga kakutu bakombo na bango te o kanambe donc médiocre wana kanambe akoma président ya Sénat donc bino exposer ko réfléchir boyebi combien de batu donc président wana boma combien de mabe asala biso donc bozo kotanga kombo mutu donc to tanga kakutu kombo ya mutu wana te donc to komi presque à la fin il y a émission na biso il y a lelo ya 5 minutes ndeka na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami. Boyebi kaka na sukisaka na ba mbote na base na ngai o ezali éparpillé na monde entier donc ata na tangi ba misusu te nazo pesa binotu ba mbote ya ebele na bandaka toujours na Ziko Mayele le député honorable indéboulonnable parce que yemote mané ya malamu abanda qui ont déjà na libanda ya parlement tanga koti na parlement azali ko continuer kaka ndengwa na Espagne na kopesa mbote na master na ngai Zabazuba Jokaïs donc ba mbote ebele esika ozali na nyoso tout oyo osalaka pour na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Je pense que j'ai été à la hauteur de vos attentes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, il faut avoir solo na mbunchu tona dikosi abu pia. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndemo ya minga na bandako na bino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo. Tolobe la santé. Bon, nga komo nanga Jean-Paul Djamba. Don naza Ndekonabino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa, na kolika na Kisasa na Bandal, biso bana Bandal. Bandal na longwa na ya poto. Musala musuna salakate naza kaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à biso ezali pompe et un muscle. Et à quand il kofi, mon thème à mutu soit il kofi nae. Si koyo mon thème wana musala na moya nini, ko poussa, ko tindika makila propre na ba misisa minene, na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas. Yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o ba bengi insuline musala insuline eza nini eza soki au lieu yango ezo réguler
ezotia donc ce collier est sécrété et produire insuline pour équitisa to ya makambo AVC. AVC est accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la mukuse. A, ezali accident ou ekoya à tout moment. Eza brutal. Si que V etali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, ou ezana cerveau. Et puis C, cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si que classifié en mode 2, les amis balés, les AVC au babengi ischémique, na AVC au babengi, continue à conseiller nos conseils. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki, de Kama Nyamase, la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto madame et de qui, l'osso. Nyama mbisi na pondo. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soki tozwi na bible depuis Adam na Eve nani akosa moninga ezala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi basalaka mpe mibali tobandi kocomprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosanga nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te namoni lomo abongolangaka motema esimba te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka soki okosi ye andimi na ye so oyebisa mpe vérité omona bone kondimi basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé originale n'a jamais déçu. Il y a la lore noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo. J'étais pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau. On a pété de l'eau amour débat. Amour débat. Dans le but pété loco de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'accante donc boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai Papa,